Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ferré, félicitations les padres. Ferré, félicitations les padres. Basi musupe balelisa bangote. Tango akabwana kinaye, babi azongela ki kotindela maombongo, azongela ki kosolana mao normalement, il fallait abenda mao. Tango azongeli yelisu, tango yela pri na zongeli yelisu. La pri na zongela ke po yoka keno yena mao bazonga ni bien. La pri nde abomi jani po na mao. Ya baka ya kozonga na mao. Na peso mukana po zongela mao. Iloko nini expliquer pour babi que les mots tabeta que zaki R9 on tabeta ngabeta ko likofi ya ngomoni ke a elongo le poso vimbi na lisiko mi rouge lis nangeza rouge te lis nangeza pembe likofi comme ça lis rouge monte que lis nangeza pembe monte que pote ya awana expliquer c'est quoi d'abord nga ya libanda ayeba ite ngana na sima na opombola tango aye apusi porte na tia crochet to kangela cadena cadena omoni ka cadena kangama ite diembela ki tanga tindiki tanga fungoli porte a sentir neti que non hein et funga mate apusi na force tango na bana ezela cadena elongwe pa e ko elinga bomoni que non likofi elinga evimbisanga elongi mobimba boy likofi elinga kezo que sa pota te likofi elinga ezaka na bimbi bubu o bomona que non eza pota ke loko kwela inga awa ya ngonde esalis tape bende wane kwela ona lisu ko ninga soka ta esili lisu toboki na kumisika nzambe si na kumisi nzamba biki singa na ne loko aloba te nzamba biki singa est-ce que mutu ko Alexis wecha ko kopu sa pemi na falite déjà tango afinga kawata il fallait pas benga na ye parce que l'habit ne change pas le moine mutu afinga mama na ye ko soutenir était pas ofinga yo mutu ofinga mama na ye ya benda ya to cha ezumi déjà aza déjà bache na critique ya finga na Bible yeba abana nganga na yiba e sandwich na bai nanga boyeba valeur ya mutaliboma mutaliboma kena salité na ye bo comprendre que salité on est important na ninga mabeti ngana yeba ke biloko ya esa ana tozongi na ye makambo ya pauvre Jani na ye na makambo ya garçon oyo alors nanga pa dans un clair na ye dans un clair na ye il a fait une grosse erreur en disant ça yona ozala ya okela ki mama na mawati pona nini so moi muninga zo courage magnifique mwana papier ate leke tu non kokalika ma Janité kolela mama na esalinga passe na mona on dire babomi Jonathan siko na olela iye ake aboti mwana na garçon na soki junior wana et simbite junior wana zongeli mwasi na ye mama abana na ye information ya mwana onga na zwi na Paris Jani pasala makambo na tanga moni ebebeli ekuna tanga bakabwana ki Jani azaki na bolingo mo mobali so asa na bolingo mwasi ta bakabwani so mwasi ayi ko bondela ye atali bana na ye pe basana kati ya ndako wana azali na bolingo bana na ye déjà tangu bazongani ye na Jani akomi ko répéter ba même infidélité na ye wana mwana pasi wana eleki afunda na école notre maman maltraite notre papa alat abimia ki azu métro soit azali pe na voiture tia koma na ndako na ye ça s'est passé le temps koko bengi na moninga pompier ayaka mbangu soko oki mutu adia na kaya ya crise ya makasi susu oki mwasi azoganga azolela ayi bakeno ta banga babenga hôpital eza pembeni etindi ambulance il pouvait le sauver elle a été déterminée à la tuer elle a tué ata simba ki bichebechebe me mobali alingaki po bichebechebe spécimen mais faut mutali mo pesa sincèrement parce que biki les karma existe peut-être karma peut Jani choka ba sebele il y a des gens bazolo ba atika rapidement wana kisasa atiki mawa ko bala mosi musuna Lubumbashi mama Sylvie wana azonye suma o ba biloko ba kolela ya basi pesa kasi te yango nalo yango pe to koso to komi wana ezape bongo o motela be akokisi but nem parce que relation na bango mbaye les gens aki relation ya liwa bapesanga mutuka te bakabelanga mutuka te mutapesanga mutuka mbali na mutuka mutuka pesanga to créer tout ça na tchanka na internet et papa kabelinga après te na pesanga mutuka azanga kombo tout le monde a on sauté t'es pas prêt bah ça prend ça na mutu c'est que prend ça na moi accident na tino ba photo na mo tchanka prend ça na Banaki
Oui, bana mokili mobimba. Yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko. Tala place ya kopema. Yango yo. Chez Vicky Lodge appartement. Awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka. Nyonso okokutango awa bazali na ba appartement. O ezali na 3 chambres, salon, cuisine, douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres, salon, cuisine, service kuba. Awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese. Tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te. E bongo kote ya ba salon VIP e biso e pe sala manger ba split ya mobimba, c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te. Kote ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te. E bongo kote ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant kei pan courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te. Okanisi suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko. Adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune Yantili. Tope okoki benga bango na ba numéro ya téléphone oyo. Awa chez Vicky Lodge appartement Nyos. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, il y a Kevin Pandale Ketchum. Merci na ba abonné tout pour une émission Nabiso ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV, surtout ba maman et ba maman nyos botala ka biso bodingaka le Ketchum na bino. J'espère que maman nyos bazozelanga na mboka ya Paris na Adidas Arena oyo ya Ferrego la Jésus de nuances le 20 le 21 avril tozala nakati ya Didago la. Na kenda na okala ba Adidas dans un problème penza ke j'espère que tu belé ba sombelinga penza ba signer déjà ba zozelangai ba laskoni ba te belé penza ba rise sambo le suprême ba te belé ba na kati ya Paris wana ko ba zela arriver à Lekechou Kevin Panda Lekechou tozana ye. J'espère que ba tuna kingaye na moni pe moi kala na pe moi ba tozo meka biso ba zo meka biso to na ye to ningisa mokiti ba bi ke koto dio eza penza. Là, je vois mon papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Moté ma maman Nathalie Fiki pour la pêche au mbote. Si ya Moulex Aigle Noir remonté ma Belinda Kim aussi je te salue. Pas de tout bolinga Kevin pendant les questions appelle linga aussi que le boss Simon Ikamba, le jeune millionnaire petit béton futur sénateur. Tous années lelo, ba benga trop les questions. Tout monde maniqué, ba bunda kina RNF. Atoboli Elisu, tomoni manike afane, tomoni manike a baby, manike baby stress a dit ya ko désactiver, viser salier boyer, marambe belé trop sonner plus mon pied à Janify pour pe manika ebi mamba ba théâtre pe ming pa yebi réalité personne dans avec vrai o ya liwa ya Janify trop solon anakati ya Congo Liziba TV. Bonjour manike les gens. Bonjour les Ketchou, bonjour abonnés nous sur Congo Liziba TV. Avant na banana on senga na nzambe merci apesa nga makasi ya supporter bino apesa bino faiblesse ya okokanga te yo nga na fane na sina kine bene sina ke Paris na ke Belgique na ke zongi yo bando finga na fane uzaka na kiti na bino. Bon courage visa na ozu yo bisusi ya visa na bozaka na bwana oboyende botande nga na bakosela mokoli kambute bakosela pe date te na bino ke Paris na jiet buta so jiele kile bokpa kulit ta na okene na siko bolobani mutu musu mutapesinga na sina ese bino ngaye na efanjo and d'abord azali ko asala na papa abana et puis ça quatre en très bon terme Dédé Bandalungwa Bandalungwa avant la banana pesi boss le boss Simon Ikamba lui petit béton le futur sénateur na pesi maman Yvette Angoussi Bambote Ebele maman la vraie maman ya Funa la vraie bino nyo sote la vraie maman Funa wazaka na souci ya ba maman wazaka na souci ya ba jeune na côté basi eza maman Yvette Angoussi na pesi Levi Pai Bambote Ebele oyo azakana Levi Pai na biso ya bana ya Bandalungwa bozwi na bino mais bomonde mawato ana ngoti yo muto zwi ba votaki oyo ya solo na nenga mabete mais nenge nini
côté ba voter lo bato ba lingi yote c'est que ba tio ya otia ba imposer biso bino to yebi ni ba imposer biso bino ba imposer biso ba député biso tozaki na provincial Levi Pai tozaki na national na maman Yvette Angoussi to comprendre ba lekisi ba mususu o ba même pas na bureau mais maman Yvette Angoussi a talité que non à l'équité le 8 mars à Kaboeli ba maman Maputa na bengenga bi mama oza ba pesi Maputa te côté na biso ba wen ba ma wenza bamboli abengi alobi bo pesa manike ba Maputa apesa côté ya ba mama ya bamboli côté na ba na l'équité bino batu bolekaki eloni na bandaka bolekaki ba bolimwe surtout moko ya ayaka na élection wana zongi na tuna siko ndako kwa yela na élection so tel kanda kwa ndinga koma o senti que mutu afanda awati ayaka na élection c'est pas gentil nous on a besoin ya député au surtout on a problème to yebi bureau na eza awa ya mama Yvette ezana na Kimbondo ya Levi pa ezana sinkini ya bino ezawa mais to yebi te pourquoi tu as carte d'électeur tu as carte d'électeur pour te voter mais tu voter pour imposer biso ba c'est mieux que tu votes rara on est venu la que dans un carte d'électeur que ça va passer à l'électeur au télé ma bata muso chino mbozu carte d'électeur mais tant qu'on voter député na au voter député provincial na au voter député national na yo ba lekisi bango te ba cheli bino bato c'est mieux que tu votes na bino kaka na politicien te mais soit biso likama mama Yvette Angoussi oya che mwin ayem ta che mwin da côté métro nyonso wana ezaki muli yem ta che ba mwin da côté Kimbondo nyonso yem ta che ba mwinda na nyonso chargeable yem ta che côté siki nyonso Levi Pai ya che ba bongisi ba terrasse ba mais ba che bango te ba che mutu oyo akombolisaka ba mama na ye ya église terrasse ba bwaki poto na kati ya terrasse yango bandal mai koma okota na ba ndako okute ba ndinda te e koma ko dino ndimi ke siki ne koma pa ko dinda pende dini na nifoti ke no mbula so ebeti bo sini ma papa. Voilà, merci Maniké. On a dit que moi message. Moi message n'a pas si. Ben oui. Pas un peu influenceuse. Ben oui. Surtout le bimbo kat, le belimbo katé. Et ça passe parce que tout ça on a même to le bela ba mission mais to comme ce qu'on kolba que non to le bela mbo ata boyo ka biso to benga so tamte ça bien te pour meate mais makambo na lo boyebi ke na raison. Voilà, merci Maniké, merci aussi à nos abonnés de tout Bolinga Kevin Pandalekecho. Rendez-vous le 20. Et puis ma condoléances. La famille à Gianni Faye. Ah ouais. Au banda à confiner on a l'équité. Non on a l'équité. C'était pas live pour faire liker. À part live na ça qui a ma condoléance vraiment koko fela ezara pasi. Ouais. Et là quoi passe à koleka na moni maman zoli la mwana ya mobali. Na mitie na place à maman wana. Na mitie pa na place à maman wana. Et à passe makasi et puis rendez-vous na biso il y a le 27 juillet na stade des Martyrs. To sangana. Toya oyembe Jéricho ekweya na adoration na louange tokuta na stade des Martyrs to ya ko adorer avec le pasteur Mike Kalambai ekwe isa Goliath to ezotelemela mboka o ebunga te ekwe isa penza ekwe ya penza mir wana ezotelemela Congo ebunga te ekwe ya le 27 ekwe ya penza avec le pasteur le chantre Mike Kalambai Lusu na profiter pe en passage je salue Yvette Kalombo. En tout cas, tozala wana et ponité. Bana nzambe, ataku to discuter les lettres bango, nyonso to sangsango les ça c'est là en famille. Merci. Merci Maniké. Je te remercie que na monyo kaka na zaraturé trop attirant. Attiré hein. Nata la ronde de loyer les bisous de la télé. Je te trouve trop sexy. Pourquoi? T'es sexy, t'es natika na Zara. Na basket na ya Louboutin. Ok, Louboutin original hein. Ouais, Louboutin ata azana ngwa ya ale kimi. Ce journaliste c'est ça ngwa. Bwana ngotiati. Ok. La compagnie Zara. Zara robe ka ya Zara ka momba mungi par rapport à moto. Le kwa na Zara miku mwana la ta single yate. Ya na ati robe na Zara ma bo milai. Ok, Louboutin ok, ça peut combien? Louboutin, non pas ça prité. Louboutin ka za basket à plus de 1000 hein. Plus de 1000. Ok, par qui on a le budget. Il y a pas de ça ingai. Mais là t'as bien hein. Na mona bandalungwa. Ah oui. C'est les bas couleur. Naza ça les là c'est plus on pour le 400 moment na Dior. Naza pire petit aba. Uli ngange ya ba dede bikofo na pire petit ya Lula Balls. Bandalungwa. Na pire ser ya Fali Pupa bandalungwa.
Un place c'est Macron mais là Castel. C'est Castel. Na c'est bon plus c'était mais Castel. Revenons à notre moto toi na matanga. Voilà, tout ça là les cambo ils bougé pour les réseaux sociaux. J'espère que tout total à Janifa et pour le na makambo. Makas. Et na linga ka yena Suzuki Tomina. Ah Daddy Kitambala. Ah là là, encouragement ni tout. Ba ça poto bo sisi ba. Boya kana douceur. Boya kana douceur. Bébé chéri. On a comme million. Ya la brune. Muninga koya okata motema obengele pompier to bengi mbadi. Na olinga kutata koloba dikamba. Ole disanga. Mona muninga okile mama ni mawati. Na otala. Nga isiko mwana nga neti Jonathan basali ebongo muninga pasi abota mobali ya kapasi abokoli akolisi mwana no mobali ata mwana nga mobali ata opesa nge lote ata opesa nga difrata za mwana nga ya mobali bazwa décision na ozala ya okeleki mama na mawati pona nini so boyi muninga zomsela Courage manité. Mwana papier ate. Leke tu non kokalika majanité. Kolela mama na esalinga pasi na omona on dirait ba bobi Jonathan siko na olela. Leke tu pasi obota bine za pasi. Ah oui. Mamba la koba na pasi siko titi akobima. Arrêtez. Moi je suis. Je suis. Voilà, déjà passe déjà copain de Yadjani. Tout ça la plus analyse na maniki maniki se voit pas ça yo quand on benganga dile que tu Jani a confié solo. Na mone kwa maniki tension na boya bina bien ebitunga pe na yo kika bongo. Ça li penza pa lelo les homona na sele ba rimer zo ba bike ba kana na junior wendo ba bezo me belé est-ce que vous êtes quoi pour que ba na info. Na to na tuni information na information nde ba o Jani Fenea Jani Nte. Iye ake aboti mwana na garçon na soki junior wana. Esimbi te junior wana zongeli mwasi na ye mama bana na ye. Ah oui. Information ya mwana onga na zwi na Paris. Oui. Jani pasala makambo na tanga moni ebebeli ekuna. Tanga bakabwana ki Jani azali na bolingo. Mama mobali so azali bolingo mwasi ta ata bakabwani. So mwasi ayi ko bondela ye atali bana na ye pe basana kati ya ndako wana azali na bolingo bana na ye. Ayoka ni bazonga ote Jani andimaki keno mobali mungana ndima ite ngama mobali kwa Jani andimaki no mbanda yaka ye ba bomba kai kuta nyonso version les version lo déjà va tangu ja bazonga ni na Jani a komi ko répéter ba même infidélité na wana mwana pasi wana eleki afunda na école. Notre maman maltraite notre papa. Assistance, ma maîtresse, ma comment. Donc, quand ils ont maltraitance, il y a moi qui a papa, bah Monique ils ont un problème, il y a couple. Mais moi, on insiste à sauver non, sauver mon père. Ma camona ça ça la ngo Jani aïba, te so Jani ke musala ya tika na sima koti. Et ça là kena lokola 99 jours ezaka ya moyibi. Jour moko ezaka ya mukolo ndaku Jani ke musala. Et Jani musala, Jani alala ki musala. Saki butu na tongo il faut azonga ndako o fanda kana poto il faut za na clé même ngata na kina poto na zaki na baktan na ngapesa nga clé ndako po muna mtaza na occupation na yo ko ye normalement atanga pesa na pas Lionel LK na montrer wana na clé na nga so bimi au kota ezaka bien te nyonso ngata mso alali na yo déranger Jani quoi tanga foli ndako akoti bango bazaki na mbetu ba ye moi mobali wana bandola tabilamba Jani azopema monika crise cardiaque tango moni ndengo wana yango moni loko mwana mobali wana ba poursuivre na nini na l'état français
ba poursuivre pour ba arrêter ki ba tchaki na garde à vue mais ba tiki fa samba azana interdiction verso ezambo Jania okoya Jania kwei mwana mbali wana lati bilamba bimi olie obenga ba pompier abenga te po Jani aloba secrétaire ke no kange na mobali aboyi ko samba tikiti moi so ya papa bana okata motema Jani atiki ko respirer abengi mwana mobali wana lisusu na telefone ABC tant mwana mobali wana songi na ndako na ye moi sina yoki yoka lisolo yebika mobali so adécoucher ezalaka mami akoti yo pe na bakanda na okaka akoti na chambre moi ça na kata chambre abîmé comme ma mère téléphone mobali sonné ko seno c'est moi ça c'est abatami ayoki ka akufi kaka mba moi ça kojo ngayo lalia watenga jongo kina ipa wana akufi kaka nani Jani ale bima abado kanisa mobile biloko bima wate bima mwasi ya bima wate bima obenga na abina yoki na yoki akufi kaka mwana mwasi wana abenga ba policier apesa adresse aja ya la prime akekuna tanga amoni après bengi ba pompi. Combien de temps ça s'est passé, tu pouvais le sauver. Alati bilamba abimi akei azui métro tata hein tia koma na ndako neti babenga ya kati motema ezui temps hein soka benga ke ba pompier ba ki rapide ba réanima ki alinga za na souffle nga tenir eza pasi mbobo sa komo benga otali temps mbali wana attaquer lamba wendo wana alati abimi akei azui métro so azali pe na voiture tia koma na ndako na ye. Ça s'est passé le temps qu'on bingi na muni pompier ayaka mbangu soko ki mutu adana kaya ya crise ya makasi susu oki mwasi azoganga azodela ay bakeno ta banga babenga ni babenga ko hôpital eza pembeni etindi ambulance il pouvait le sauver. Elle a été déterminée à la tuer, elle a tué akokisi mission na ye nzamba otu na ye tata na bana oko expliquer bana wana nini bakoli pezo bana wana bakoli mwana wana mwasi amona ne ozo maltraiter papa na ya za siko mwana pe ya mwasi ya et puis na katana ona ni suki na wana za mwana mwasi lisusu lobi aolingo ya et puis mwasi ya kufeli mobali otika na botutua omonika mukolo omonika jour au simba na expliquer au jour au simba téléphone au sala live akota déjà ya yo koloba na nzela Paris là bata bandundu omonzele kina oloba ne lokotala manika biso toza bambala nzamba so biso to bambala binzamba sunga ya alobino déjà identité okoloba na nzela Paris okoloba ya otambola suki opanzana okolala nayo okolamuka na yo bato bandundu te okolala nayo okolamuka le kaka ndenge zano tikali na ye omona ngo baje zela kundama obando mona ye kaka wana okepa ite po mikone ko kitazaka wana telemi aozalaka wana pembeni nayo ando tuno katia kozwa yo. So makamone se matro lelo moni ko phénomène manique basi ya poto to mibala poto abo pesa ba mikanda pourquoi ce basi eza na ngo problème kutu ya mukanda te likam na bomba eza problème mukanda te likam na bongo ezali ke no mobali akuti moi ta flagrant délit a supporter mobali moko te akokaka so akuti moi si na mbeto mobali sala nyonso finga ye mobali moko te o ayoka me akomona boye na remarquer ngo bato ebele mbali be bakufa bongo so akufita osala vesi na comprendre te bakoka choc wanta kuta mwasi ne ba osime na mbali mususu donc a se sentaka on dirait toyoka na mwana mobutu ti afuta amona mwana mwasi kuta kota akuta mobali na ina mwasi mususu mwana mwasi na mitumba comme la maman ndo vanda abo iva ko ti copine ba okata ya yo ko sumba okokiti mo sumba na bilamba osubi na bilamba kibo moto na otepa kibo moto na ngai ngo babwa kinasi oyoka ko yoka ezande moti na pango ya sindo biko yoka pe to tuni sur les kambabi
15 ans vandi na la brune atika kopesa ta mukanza tina kawana nano apa non kenda a tricher apa kopesa mukanda ta funda ye akosela makam na mairie mundela yoka mwasi koleka vous comprenez mundela yoka mwasi koleka a créer là ba problème vous mona a funda yake maltraiter ka asala makambu oyo keno même jani ake yemo ko ba pesa mukanda te. Est-ce que Jani pena na makasi ne pena ba de Londres félicitations hein. De Londres félicitations kuna peso esimite tikasu. Ouais okufa. Wa félicitations penta. De Londres ba même bateau na premier mois na wa même makai. Abi petit. Ongole kanga kinde otika. Atika. À vivre. Vous comprenez? Bajani ba bato ngakuto bato ba okisi oni te azaki mobali oyo alingaki mwasi alingaki mwasi nde ayaka pembeni na but yi alingaki parce que azaki na maoti mwasi azaki pie petit maoti ata simba ki bichebechebe me mobali alingaki po bichebechebe spécial mais faut mutali ko pesa sincèrement parce que abiki les karma existe peut-être karma peut Jani choka ba sebele il y a des gens bazolo ba atika rapi maona kisasa atiki maona ko bala mwasi musuna lubumbashi mama Sylvie wana azonye suma o ba biko lela ya basi pesa kasi te yango nalo yango pe to koso to komi wana ezape bongo o monte na be akokisi but nem parce que relation na bango mbaye les gens qui relation ya liwa tant nzamba kabola ibango il fallait ayeba ke Jani Zamaye tende bakaboli biso bona zongela mama abana nga tellement lingaki sincèrement yango zonga kisu quelqu'un qui n'a pas donné qui t'a pas donné les documents elle te maltraite afunda yo poko ko zo mukanda te kende na changer ta mboka monte donc eza eloko moko oyo alingaki ya solo donc azaki bena mwasi ya bana ko linga donc solo bani plat favori na ye azaki vi na ye yango pa pesi vie. Pour moi, on a payé la brune sauté na maman, a été ma petite na maman, ouais. Et puis, au yebi esima, basi musupe baleli sa bangote. Tango akabwana kinaye, babi azongela ki kotinde la maman bongo, azongela ki kosolana maman normalement, il fallait abenda mao. Tango azongeli yeli, tango ye la brune azongeli yeli sou. La brune azongela ki po yoka keno ye na mao bazonga ni bien. La brune nde abomi Jani po na mao. Ya albaka ya kozonga na mao ti na peso mukana pozongela mao la bonga za benga mao mao abengi mao ya mkwa mwamuki maonde ko mama ko botai ezaka so lingi mobali ya muto santike muto ngalinga mobali nemi mobali mwasi akomi affaibli souci côtier anoni ezo comprendre ba souci wana pe e comme si akipe mao abattu oui. Ne mao abane ko bondela ye mbali na ye yango wana tanga ye amona faiblesse yango komaka ko benga mao ko finga ye kozwa ye nalinga kete na nyokola ozomona so to moni photo moko e circuler ezaki adoyoué ezaki la brine ezaki Devos ezaki sabi mokili j'espère na molai bakindaki na ambassade ya Congo moni population siliki pona nini bomemi la brine kuna pona nini batomboki po bakindaki na la brine tant que veuve ya Jani je sais pas na kawana na te ba okene parce que c'est la mère de ses enfants. Moi les commissions et on a les kamundela osenga kaka parce que jusque là ba osenga bimba Jani mais bimba Jani comme tant ba qui version comme ce qu'on enquête baza ko enquêter mundela comme ko enquêter tant ba yoki que garçon na zaki tant Jani akoyaki mundela comme considère comme mère ça fait faciliter bemene pe ya bo pour ngande na zui information na Paris ba comme ko enquêter ouais akoyaki babamba ki elo côté il faut ba sala autopsie et comme pe mulai a appelle le lobité ah oui ouais on appelle le lobité pour mundela ça ko enquêter pour garçon na bakanga ki ekene na garde à vue ya lo ba sa quitté mais or que système ya mundé na kata ba appartement nyonso ya ba immeuble weza ba chaka ndo ne kam biloko wana nyonso bomo na caméra mundele ya yeba te ke yo ovan na ndako mbule be mo ba te caméra ya laka non ba enquête et salama ba yeba soki ba pesa ke eloko ndenga kwelela ki akoyi mais soki ndenge zana enquête pendant nde ba osala l'enquête garçon na ba okanga non assistance en personne en danger quand il est tombé fait que tu sois fait que tu appelles les pompiers. Patali Siko na téléphone, elle n'a pas appelé les pompiers, elle a appelé toujours le mec.
Ils ont comploté. Si bon, les appels, dernier appel, nous c'est ça les maquis. Nous surtout ça. Ah. Parce qu'on a encore dit tout le monde qui vidéo on peut circuler qui la bonne a bien gagné bâton juge chana ko va bien gagné ba maxi a bien gagné te bela bat abina boy bo changa na réseaux sociaux atombo ka bina blingi na ngati bo tikanga lela ya chani na ndenge nanga. Omoni eloko esala ki ya banda vertige bana mona on était qui chasse. C'est quoi senti qu'il y a un problème sérieux. Ah oui. Plainte déjà oyoyi moi na ça là qui ba boto déjà bana wana ça sûr. Social a zo bana. Au moins na wana a témoigner ça déjà plainte tanga ça plainte. Aloba makambu. Tanga aloba makambu. Pas comment. Il y a une plainte que l'enfant a fait. Tout ça est pesé sur la brune. Il y a un moment où on va fantir, mais à un moment où on va commencer sérieux. Après, il va passer les plaintes à Boutou. Avant la plainte à Moi, la plainte à Boutou. Mobali azala ka ndumba. Mobali ata azuba 6000 aza mobali. Voilà, espérons que le moni maman Denise Nyankero à côté dans les camps fondation de Denise Nyankero et salionine ndenge. Et ça linga bien, place na semino que non. Pour na bakota makambu o pe no zomo eza valable parce que ça maman ba bêtise. Maman Jani a choquant. Si. Bato théâtre ba kufi ba landani mais liwa ya Jani est brisé ba nyonso. Ah oui. C'est très douloureux. Fondation. Il y a maboko non ça émission na ko tira maboko comme tole les bibliothèques émission na itala. Wana na ba principe. C'est ça. Vous comprenez? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si. Moi, si on a s'attendre que non, Nzambe, ayoki batu. Alors, on réagit. Tu va? C'est ça. Ah oui. On réagit. Voilà, et ça la pèse bien. Merci sur la fondation Maman Denise Nyanki. On va soutenir toujours partout. On va soutenir toujours Bana Congo. Pas que les artistes Bana Nyon sur Congo. Maman Denise va soutenir. Le lot vraiment tous les matins il y a Janese ya. Tout le organisation les capitaines qui ça awa. Bon ça vraiment ba réunion. Azo mon angwa. Ba théâtre ba comédie ba kufa. Mais Jani peut nous sentir mutu nyon soit motivé. Mutu nyon soit ça l'angwa avec amour. Mutu lingi ku bêtises dans la qualité. Au sentir que non, il est mort injustement. Pendant il est mort injustement les ketchou nzabatu na mwana mwasi oyo. Na te ba théâtre de ba sobolo ba fashion. Ya Jani. Ah yeba kaka, ouais ben baté. Oh voix. Oh. Ah Jani. Qu'est-ce que ma réponse en paix? Voilà, merci. Moi, c'était tout ça qui pour mon Janine. Pour que tu puisses sujet, me surtout développer sur Awa. Même Niké, j'espère photo de circuler Awa. Et longue Fanny et baby na salon ana. Mais Anna Monioza très bien. Je comprends pas même malgré il le connaît au expliquer pour baby que les mots t'as que zaki R9. On t'a bêta. On bêta que les coffee. Il y a un moment qui a le mot poso vimbi. Na liste comme rouge. Liste non est rouge, liste non est pembe. Il fait comme ça liste rouge. Moi te liste non est pembe. Moi te que poté à awana. Expliquez c'est quoi d'abord. Nga ya libanda, aiba ite ngana na sima na opombola. Tango aye a pousi porte na cha crochet to kangela cadena. Cadena, omoni ka cadena kangama ite diembela ki tanga tindiki, tanga fungoli porta sentir neti que non, hein? Et funga mate a pousser na force. Tango na bana zela cadena elongwe pas. Et quoi il y a? Bon, moi ni que non, les coffee, il y a vu m'sange le mobimba boy. Les coffee, il y a que ça pota te, les coffee, il y a ça kana bimbi bubu. Oh bon moi que non, ils a pota, que l'autre quoi il y a awa, ya onde et ça lis. Muto pena na zali coffee. Elle ne fera pas baba. Besoin moi na bag na mabo. Alors, yo yebi besoin moi na bag na mabo. Non. Non, ba betinga. Ta combien d'années à coca, non problème te. Comme le connaît quoi, il y a ne fa batu. Comme misenga muna beko somanike. Ah, ba comment vous la donner mama. Et ça nango ka ba biloko mo omoniko le ketu. Kwa lisu penza nzamba oyoka atande na lobaka. Ngamo pe anta na fani ngabia o ezelo mususu. Ah oui. Kadena ne ko kolonga te ko elanga ndingwana. Et puis natala ki likolo pourquoi?
Nangana ba zelanga non on dirait ba longoli kadena ba mimbu. Taka na kipa médecin traitant nga docteur Kosi que je salue. La petite Shilov Mbote. La petite Siska Issa Mbote. Place na sala salon maman na repuesta. A monaki, omoni koto apembi lisu koto apembe evimbi. Abi manike ate. Ke sebeko. Na koti radio, na koti scanner. Bache pe laser batali pe na lisu na kati. Bache ninde batalaka bato batso miswa e mona subiete bache papier, bache muinda loba ba lettre otala tata. Ta ba sali examen babi ezu problème na quantité. Dans la commission vraiment nzambe. Et loko benza ke no eloko na kadi. Nataka ebende kadi na munene. Ya munene penza. Ta pe bende on ekwe la on a liste ko ni na soka ta esili. Iso etoboki. Na commission ka nzambe. Si. Na commission nzambe. Nzamba biki singa. Na ne eloko oloba te nzamba biki singa po so epane hasard ya la te. Ato salinga likambo ko eza volonté nzambe ti sami. Ah oui. Po eloko bene swinga pa na motema. Mais na kumisi nzambe. Na ba bo sala réunion bo ya nzela mo mais tant e comme na décision bo panza na nzela samo. Ya be sikani na telemela. Moi te ke na sali émission na bo la taline. Na bino ba to bo cha commentaire. Cha no commentaire nde olingi. Nga na sauver. Bon yo lingo za sauver. Bo cha commentaire na likambo. Donc yo zo pesa précision na likambo yo monte ba beta. Ozaki na ring. Si. Pour ba bi ke ba beta. Ozalaki mona ile babeta nga baku siko kwa mo ezwika evimbi singelo ngomba te ezwika ezokisinga ka aw bosa rapela bosa bocha rapela commentaire ngo bien c'est bosa na mino mayele te le kecho non li confeli papa comment on a Yves nan Yves Laroche moi mobile so beti moi si li kofi ezokisaka to evimbi saka et kango rouge le liste nga ngo eza pembe. Vous faites des commentaires banals, en tout cas, excusez-moi. So ba beta ingai, pona se mino ke ba beti ngana singa mikana ko bina bandal ti. Na yo bisa le kecho ba bola ingai. On ba na so ba beta kabiso. Yo me yo beta kate. Mbata okozwa, mais ako beta pena ba kuneti na ring boy. Iba na so ba beta kabiso. Ba beta ko pe. Ba beta ko mbele so beta kabiso. Mais vite mamba ko beta. Te ko beta te ke no ya coupe na fima ya bolingo tam so o manquer. To ça ba impoli. Tout ça va impoli. D'accord yo. Ngate mbasi so ba impoli, basi congolais so ba impoli. Na ba mama na ba miki ba impoli. Il ne stresse à ne so pas beta. Il ne so lo beli. Alinga te. Yego te za koloba te ndi ko tambola. Alinga te. Otambola mingi te. Alinga ku tuto fana tana kone na ye musala boy. Abi ko za pana. Yeke ne kazangula abi ke na za awa. Abi ke na za awa. Ta on a bimi boy na kangi photo na tindeli. Na za awa abi ke na za awa. So na zongi ndako. Ta ko mi na ndako bengi appel video atali. So ko si abeti yo mbata. Moi mbata nini. Mais que azam balote ka beta ba genou, abeta ba coup de tête. Molinga ke. Za moresina. Et na linga ke normal. Mais ya. Même bango pe mibali ba katela so mangala. Tant katela lingala, ngapi na uzungisa. Voilà, but man ke ngena tatulika moko boy. Tumunaka uganga ka awa ba pisho mutuka. Febiti se zaka besu kwa mute na zana mutuka accident. Abongisa ngwe mo sana na accident. Ouais, ba pesa pa mutuka. Ba pesa mutuka te ba kabela mutuka te muta pesa mutuka mbali na mutuka so mutuka pesa. To créer tout ça on na tchanka na internet. Et tu vas pas kabela après tu na pesa mutuka. Azanga kombo. Tout le monde a sauté. T'es pas prêt. Bah ça prend ça na mutuka, nous savons que prend ça na accident. Non, tu n'as pas photo na mutuka. Prend ça na accident. Voilà, les lots maniqués tout ça dans mission mon que après ngai ba départ les rebelle tout le monde les meilleurs dans sani live ouais mazimba Kofi Olomide a posté na chemin de la gloire tout le monde sur Alexa zo posté na marambo ya batu miso sur na page je sais pas na kao le ba bi Alexa we tu a critiqué abi fali azali na nini te na hit parade te concert na ye mundela yebi yango te balobeli yango nulle part les manque ya respect on a essayé bino to ba chien ba charger alors on va pas yo longola alongoli yango tozana yango déjà là to ça va capter to so capter
na ikamwana na bafundi to mona avec ça na essaye bino ba chien ba charger rage minute leke tu ndenge yo supporter ngeza ndenge mutu so supporter ngate ah oui mutu mususu na kepa na ofinga nga ah oui asambwisinga yango mona nga so mutalinga na za sincère na ye ah oui ni na sana yo boye na za sincère to benga na mina ya makamngana ndenge yo supporter la nga mutu muso mona ngo munyokoli yango l'amour l'amitié la confiance c'est gratuit ah oui faut mutu apesa son ka yo fili ah oui ni na yaka awa na benga ka yo leke tu nde ezabo ende ni ezabo leke tu nde na zabo na ampiaka flat pe mobulu ba sans émission mais on a un bon mais 50 au fita 2 jours là vous comprendre mutu so a olingate alors l'amour c'est sacré est-ce que makambo o biso bana ko vivre bango ba kokiango te to bomba to lobaka na biso te ngana ken pina to na ofana na biso parce que to yaka na sincérité lelo il faut ba mona ba oyo ba tie e fanjonerero ya ko mema ba mbwa wana est-ce que mutu quoi Alexis Wecha ko kopu sa pemi na falite déjà tant wa finga kawata il fallait ba benga na ye parce que l'habit ne change pas le moine mutu a finga maman na ye ko soutenir était pas au finga yo mutu a finga maman na ye modèle ya finga na linga na lobango na sala ba tout mais ba to ayebi kinga linga ko fite po azam mutu akoka ko ndima te ba changa kaka to fala tabula munanga ata na babina mais na ko ndima mutalo ba teke no alala mabata dans tala au moins makam nyonso bana ko sala ko nzamba banda o lakisa orchestre ke bato yo bazaba tuma pe est-ce que Alexis Wecha ko koma ba dire wana batindeli ngango tapoto mutatinga bimanike lelo ba warriors ko boloba silence manike a raison yakimpa babiso zana nzambe fo mona musika to ba Alexis sans atala musapi na sa ilango penza pantanga nzamba pesa nga don nga je ces dons là so na fana na kiti alekechu ngana lekechu to bebana na tina niveau prince agangelanga abi mama lekechu a mwana na yo mais bino so lingelinga bul obo ya manga lekechu chinga kaka na muto ngana lobana parce que banda mona ngam kwa boso na tina linganga na sincérité atali mabete bolamo kangi mais lelo bakoma yo que la Congo liziba moté amabe mais bisio wana ko tumukie charge ya na ba deni est-ce que yepe na ko ndo na tanga ngwa oso le question tangi bolo ba ote a oluka visa ozela ngamo na tanga ngo na oki somo voilà isa somo to tala penza mambo est-ce que beaucoup ma niveau ndeni nango pour critiquer car oui alerte le meilleur variété internationale non seulement l'artiste Fally Ipupa ne se trouve même pas dans les top 100. En plus, l'artiste musicien, aucune information sur le concert, sur le concert, zéro catégorie. Zéro catégorie remplie. C'est ça. Et bon, l'accent déjà quand même. 1 minute, Alexis Wechi, officiel. Page na ye, Facebook na ye, yango yo. Et puis na se akomi si konde voici le classement officiel. 10 Ferregola, 7 catégories remplies. 58 Josei ivoirienne. Il va commis 0 catégorie remplie. Félicitations à l'artiste musicien Ferregola, le padre. Ya benda ya to cha izumi. Déjà baché. Ma critique ya finga. Na Bible yeba abana nganga na yiba e sandwich. Na bai na ngabo yeba valeur mutaliboma. Mutaliboma kena salité na ye. Vous comprendre que salité on est important. Na ninga mabeti. Ngana yeba ke biloko ya. Esa ana. Tozongi na ye makambo ya pauvre Jani na ye na makambo garçon oyo.
garçon oyo afinga wata mapeka solo garçon ngaso sa metanga finga wata nazalaka kaka na victime bamona nde nasala mission na gangela ye ngaso esake ti asenga pardon ngabi jamais kofinga mutu oyo azwi mbongo ava parfait nini wata okosomba te ofinga mutu mapeka solo parent ngabi yo finga afi ya comme kuta finga kutu mupapeka soke o deni donc alobi na fali warano eloti oyebani na ote biloko nyonso salaka eza illusion so tobi tokende yango mpe ana analyse mpona lelo towana matanga tokende yango ozo comprendre lelo mardi jeudi tosala analyse ka ya makambo nango kaka o comprendre grandeur ya likambo garçon asali o comprendre modèle ya humilier artiste. Pourquoi les gens vont comme humilier artiste? C'est quoi baniki ozanganga bandima ki yote c'est pas quoi moi c'est quoi na baki nga na ke na ngai parce que eloko epesanga musala otas ko degra méchant na nango oso na bina démarrer na émission na olukise pe bandal motipa mais babunda nango parce que nga azali mutu mabe bango bato bapesi bango porte bango batie bango maloba ya oloba balobisi bababa bato baloba te bazwaka chance ya oloba te na vie. Les meilleurs on est Kofi, à combien est libre hein? Comment on est libre? Et bon on a quand même singa. Moto te? Moto quoi pena di bata na quand même. Aux informations à t'entendre, il y a des comme 100 €. Conclusion en ajouté. Conclusion on habite au salango, on a juste conclusion déjà. Au salango. Donc voilà, ça va, je on a matanga. Matanga, tu matanga. Pour les questions, ma comme non ça, les questions c'est katia quoi na mabili. Fa c'est kabino. Au quoi ya pa na mabili. Na bombi. Pour le na mawa. Si. Ouais, Chani. J'ai dit les questions c'est katia quoi na mabili. Pour se préparer. Voilà, chose et la cacoria, Chani Faye, et puis c'est ça passe. Ça manque il y a respect un grand artiste comme ça. Oh, monsieur, soyez, imagine, non, imagine, c'est correspondre à un message. Oh, monsieur, soyez, à ça zéro. Concerne zéro rempli. Dans le concerne, na katika yo posa kité. Na hit parade du 100 coups international à monde, hit parade à monde. Azate. Ferré. Félicitations les padres. Bino. Au fin faire mon cousin. Oh yes, vous féliciter. Aïe, moi ma belle. Pareil l'obisi batou, l'obisi baba. Il y a faute na bango. Voilà, tout le monde cherche la gloire du mythe chité na mokaga 18 chansons, fallait à la 21, au moins 18. Mais j'espère que côté ya ba chroniqueur surtout à YouTube, on va vite tout ça miming que wata abwa ki bangote, mais presque va TikTokers tout wata abwa ki bango. Je sais pas tant que YouTubers, tant que peut analyste rolo bani na makambo wana ozo yima pona ba na batu. D'abord, pour les besoins nous chemin de la gloire za comment? Et na lobali kama commenter kama chemin de la gloire pena na linga go kama makba renu sami makasi. La dernière sortie médiatique na ye. Nga tangi facilité mena YouTubers. Oui. Nanenga mabete. Baba YouTube tango olo balikambo. Ozo bimisa album foi bani nyolo. Ah oui. Ba renu salami ya makasi. Lelo maestro so aza place azali parce que finga ma chroniqueuse ba chronique. Ah oui. Oh c'est souvenir. Ah oui. Ah raison la musinga on une fois tu as maman na boue tant ba lak tant ba sali bon tant ba yo ba une fois tu ba yo ki on ba bon ça va. Toye bani to sala. Comprendre? Toye bani to sala. Tant ba appelle le côté belé. To lo bela ngone mi to bo makam so to bela ngone. Ba appelle le côté belé. Mère, tout ça la réunion, mère.
On a besoin de tout mère, tu es bien que nous qui défendre qui va dire mais mère ata yo moko. On a besoin de tout. C'est tout ça pour ça promotion nzela. Pas obina. Et angana yem na sala nde momoko humanisme domina album mobile. Et TikTok ça ko album. TikTok nanu aza réglo na contrat. Tant ozo PC nzembo, iya ba eli savon na kabelo. Azui que soit pas kabelo, aza sa position. OK, YouTuber so ba eli le ketu promotion ouais Adidas na lo bango clair pour fandi ati mutu so lo bango sala ngo kolika, muta pesa ngo valeur ezayo. Merci. Et puis muta ndimisi batu keno esala mais ça va le reste wana monte keno ba didi po ba kosa kaka. Abetra banzadi mutu pena pesa yango assurance keno te za makamba solo ezayo po ba yebi keno za rester les questions za série te ça pa mutu pena pesa yango nini ezayo muta pesi nini Adidas so mafuta yo na batu ba komo tala ngo peko tout ba Hollande batu la pona yo wana sultani na talo baki nini ba yebi keno ya kosa na bete na ba kosa na bango et bebi sa crédibilité na bango yango moninga na garde la position en vérité na ko kosa te pona chemin de la na ko kosa te le na za la sincère so réunion ba sami balobi balobi nde kaka za besoin ba bien za besoin mutu te mais yo ba dene mutabia na besoin mutu te bon ata youtuber te yo zo mona ba youtuber ba poster jamais on a le baki on na moni ba china ba page les autres ba man aboki biso te ndinga mabeti wata za mission o ba balingaka to sepela na ye mais si ko sortie médiatique wana ba youtuber ba civique na niveau moyala na ya miki na ya ba petit ya miki ana besoin na bango te on sa makambo na ngambo yo moko mère a to défendre mais mère to regretter si quoi entre les marteaux et l'enclume na temi na katikati tu comprends on a youtubers mutu na mais yo siko dénigrer bato kaba ya siko po na ete yo moni pena émission pena salami bo pena ndeza ya album bimba youtuber baza agité munya makamu so tango lo bango sali kamne lo kono ezana ngo bien okino ko finga bato bapesa message nandi na défendre mais to bombi en jeudi makambo eza na au moins nazo makambo na ngapa na za clair na ye dans za clair na ye il a fait une grosse erreur en disant ça ya mutali boma abikisa libota ka biso ba youtubers zo bato maboma to texta ba album to ba analyse makam to sala ko ka ko ba bona ne na pesi ka exemple moko maestro abenga ba chronifuati lelo azawapi ndo mola bisinga lelo azawapi est-ce que ndima ki ba chronifuati balingela ki ebu Fifi a sa émission moko mais youtubeur on sala 10 émissions 20 so alingi Fifi a bois qui était te comme ko tu a bois kate émission moko na TV chaque dimanche mais ngana to ko vana to bani ko saba télé réaliser to que na journée ma to ko taper 10 émissions to combien ba otala on avantage on est bien côté pourquoi vous ne calculez pas les choses avant de le faire tant on a ba makabo ba chroniqueur wana awa o changa tembet chef de guerre il y en a dénigré artiste ami benga chef c'est quoi chef de guerre ani ya ba gaulois to ya ba warrior et ba na souci à cause de quoi les leaders non comment on va adorer le quoi banzambe. Moi je veux pas faire ça. Non ça sincère, je vais pas insulter mais il faut tous à la bateau. Moto apporte à ko lamu, ça la bolamu. Ce qui est là oyo na iso vérité. Na mamba ba gaulois, mamba concerne bino nazali na moi ba yebinga na pupola yango ya somo pe kezongi. Mais Nathalie bolamu aleketute na koki jamais Baby c'est la moto promotion na yazo sala. Na yebso pa vérité nzamba so yoka. Parce que merci. Po ataku na ngana loba na ya lokuta na nyati ba oyokanga. Mais na otala te. Bona mo te biti ngo. Ya bola mo te biti ngo. O bebe so musati. Wa mutanga. Po potaki mabete utali bola. Yango il faut ko yeba
na ko vana leketu na ye na salle émission apingelo otenaki est-ce que mutu muso olinga aolinga te ozo comprendre na ko zo mbongo leketu apesinga mbongo émission na lié pelobi na ye na salle hotel et a supportinga mutu mususu aolinga te yeba ke makamso osala mutu na yo aondima même mutu muso olinga te boke belé mais lelo oyo comment tu peux dire que non a classement des sans azate au traité déjà des menteurs au liste on essaie bima pe na être bachaya acha komona o c'est que ba montagne ça va le jeudi hein on va décortiquer tout ça on est voilà merci à tout Wadibiso merci à Simoni Kamba le boss Simoni Kamba Petit Béton les futurs sénateurs je te salue en passant en tout cas famille Adjani encore ma condoléances vraiment on appelle maman Yvette en c'est encore ba mot il faut qu'on appelle contrat Joli Kabelo il y a pas de problème Joli Kabelo manique na te ki ça la job a est-ce que j'ai lu Béton joli bien Joli Kabelo manique moi message ça bien pour na Joli Kabelo asola nanu so soli to pesi makambo to sali ba live to sali ba nini to sana biso zoma ngona ngaso na lobele ngaso na loba ngona na ne loko na nzambe so na lobele loko na olinga o kotsa mbongo po ekozwa courage o pianga mbongo o sepelaka la joie benga ba te délai mettons comme na publicité ka yanga mtesalamaka. Voilà, merci à nos abonnés, merci en tout cas merci à mes abonnés, bon, merci à Bijou Mukoko, merci na Weban Sobolinga Kevin Pandelekechu, ngape na linga kabino trop beau toujours wana pona kota la émission na biso na Congo Liziba TV. Merci na Sima Caméra, Silva Benjamin aussi qui est na montage, Jonathan Dario et Yves Mabiala La Roche. Tout le monde a mis bala Sima, bye bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.